tala biso eloko te pe kolongola biso eloko te on est longi kombo ki G5 c'est pas kundi gigola mambo sili revenons à notre mouton tozongi sikoyo mambo sili te mambo sili mambo olele sili te mambo na boye na beta musique ah siko beta musique olobi to lobi ofingi to fingi yo kati to ba finga ngai G5 yo mwana masina ofingi mwana masina to ofingi mwana changu to ofingi oh natala ba fanatique ba orchestre moko boy yo mwana masina yo tongo zo de mwana masina melo ba bondela ka masina po ba ketonza stade est-ce que ça vous be goto etonza stade bia bandal ba mukie wana commune mo mike ba kabola ba ba katikati to bi Chine populaire ndo mona ka boy au même musée Laurent les pères tonga yabite bateau yo 3 mois ba futa maïté ba futa courant te pas ebi valeur na bango on va faire liste to monika va faire liste wazepa koyate banane bon donc ce bino pena culture c'est vous et to yete culture to na biso te bon va faire liste ba bi ko ya matanga ba tuti bo yo yande to yata nga yusa président du président ya na hôtel parce que comme abuzoba et comme mambebele et puis to so ba insulte quand même dans matanga to na ba vidéo ya petit mo boya qui même na conférence de presse na biso pour l'ambassade des martyrs à lobby a fait insulter oyo to ba citer te bato ba konzi ba pesa ba respect ba insulter salami ko continue au finga président na biso Félix Oise il faut batu na pas na kaso batu no lelo faire rigola ngaleka na biso batu na nga kasi mambolega avant na sala émission na legi no na bureau pa mu directeur faut les canons kuna oh yo ni wadenga mukolo changu to ngana yi oh eza kasavu bute eza ngiringiri te eza matonge te eza changu yana bato bayokela bango komeka te oh surtout yo lega na changu olobani po bakolo changu bali on comprend eza Congo oui mais mutanda na coin na ye mutanda na coin yuma bina te yuma tala kaka yo ko isa porter monnaie noni valera yuma bina te moi je place yanki abimaka yanki abimi batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boyete vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça Salut à tous les internautes de la chaîne Congo et Sengo officiel plus. C'est l'heure de votre émission Clégie Show qui moi votre humble serviteur Clégie Bompon Ozeis. J'ai toujours le plaisir de vous présenter sur votre chaîne que vous aimez, qui vous informe à tout le temps. Clin d'œil à toi Ridi Bonté qui est caméraman le plus frais. Toi Zosalage, au monde na ba TV, na ba téléphone na bino, c'est Ridi Bonté qui est. Et pourquoi pas à mon directeur Yannick Bongondo de Solola Ralambonga propre. Clin d'œil vraiment à toi. Pourquoi pas général manager Clovis Fimpa et pourquoi pas Berlin Vangamete Misapira Rabo un ordinateur Alingabona Tina mon frère. Je suis pas seul sur le plateau, je serai où je suis avec Gistak Chipouy Nyamuragera, légende et animation. Yamboka na biso batu ba pesa banzela lelo tozo motan sur la nerf parce que actualité oblige bangonde ba na stade de martyr, il y a trop des actualités, on aura vraiment le temps de parler avec lui. Je sais pas si Ridi Bonté qui est déjà prêt à me manga peut inviter nanga. Bonjour l'artiste. Bonjour long jambe homme. Nyamuragera. Oui, oui. Il y a longtemps, toujours Kala, toujours sous les lots. Un mot pour n'abonner à Congo, c'est un officiel plus. Et bah continuer toujours à s'abonner. Et puis, awa, basta solo, baliga awa. Puis c'est. Ils a chaîne mogo oyo, fou, bozalaka, posa.
mboka sengo quoi de Congo sengo de faut alara toujours na biso ko zo ka news na e a pas maté na e parce que na zo qui appelle il y a mon directeur Yannick Bongondo 4 fois mobali na e se remis 6 mais tous en on a 4 voilà donc na qui tout le monde parce que tous en a événement ils ont moins belé bon événement mon les 12 août dans stade des martyrs. On nous a appelé ça la chorégraphie le 1er janvier. Donc, toujours à 2023. Le 1er janvier. Le 1er janvier. Tant que chorégraphie, on est. Tant que chorégraphie, on est. On a créé Sika, on a danse, on a créé Yagi Sika. Viva la chorégraphie Yagi Sika. Tant que travaillons, et puis si ma cambo na répétition, tu dis ah, il aura boyé, au salama jamais n'orchestre mon na Congo. Na Congo vraiment. Comment ils sont na Golbert, sont na Golbert, yebaki, suka aux raspi. Bidomo dans na clé na yo. So yo mbaradanze, yo mbaradanze. Moko sa makambo Michael Jackson Africa salaka. Oko sala moti. Vous comprenez. Dans tout le monde biso ne devons na mon orchestre moko teza na spectacle le roi biso. Et puis Congo yebi d'autre part, tous a point na biso. Il y a spectacle. Pour wenzeli kanisa moko mais pour ces amoko te. Vous comprenez. Mais bien sûr, moment là, bah, c'est le rôle la vieille. Mais tel père, tel fils. C'est normal, c'est logique. Bon, Yesu, on a le bela tundeni. On tourne à tout. Ah, on a Yesu. Mais on l'a bien déjà. Yosa Yesu. Donc, on va expliquer que on l'a bien. Donc, événement, on a tout le monde a spectacle, on a photo ça, on a ma famille. Pour obi que tu as payé. Misuba kanta ngora ne orchestre moko boye uvandi nayo bani wenge za mukolo nango wenge 4x4 ndi bazango 4x4 mais est wenge 4x4 va tiro beto Olympia te mais qui tira PV beto Olympia et ça la biso ba jesaki lelo na Congo on est tous na Congo awa à part ba collègue dans ba Bill banani et lelo na za fierté à Congo. Nous comprenons parce que parmi 3 animateurs, parce que check D wana to kaboliam. Donc naza, na miyebi naza jesak. Mon retour ba na orchestre ne ki yo noza na ba orchestre tout. Oui bimi koto. Et bi na mboko Congo. Ba animateur wangati. Parce que na bunda bitumba moko oyo mokili yebi. Si il faut qu'on se le dise la vérité, à l'époque oui. L'animateur c'était Bill Clinton, Céléo, Jean Tamsin, Kalouji, Jessak Chipoi, Papi Louange. Papi Louange, écoute, Katana, nous avons une course avant. Au Tigala, le roi 5 ans, on a bien pu être Bozala, Nanini, appelé Sangwasuma et tout consort. Mais les lois, Msouko, propos, et frère Nabino Mongo, Athéna qui est grossiste. Ils ont Bill Clinton. Il n'y a pas tant que doyen à Marambouana. Bino tout boza ba détail. Bon, mon TV tout ça boy. Et bien il y a un animateur moko boy. Legi nango Bercy. Legi nango Bercy. Ayaki a mama baba brassard musique da rapena ba imour nango. Na yimu tolo ba mutu na jantamisi. Bon, ala frère nanga la lingaki mingi mais na yibi na makambo na yibi meme. Yera makambo aloba nite. Bon, là, je on qui c'est bouca. Mais dans normal, il y a logique, tu comprends tongo. Ou bien si mon pisse, il faut que tu aies un maquillé. Et dans le normal. Sur le big grossi, c'est la vidéo, au moto, ça l'a cri. Après, ça va pas battre. Peut-être que ça va jouer en Bill Clinton. Bah, jouer en Bill. Parce que tu laisses sur bon, si le grossi, c'est par rapport à quoi? Que bangonde, bah, boire, bah, classique, c'est belé. Oh. Bon, je connais, bon, je connais, je connais, bon, on est bison de tout ça, bah, wingeti. Bon, bah, écoute, en général. Bon, bah, écoute, déjà, j'ibem pia nazalaka. Où est rançon nazalaka? Mais bison na présent, na bison te bien, on est banzela moko. Déjà, facilité. Bon, bah, où est basali, bon, mais bison qui tira pays vie. N'a pas de oh, vu à la qui n'a yazo yemba, mais qui quoi, asali sko kitira. Tant asali kitira, to bimina kitira. Ah, wase kwa soya, wase kwa pe, oh, ki bouissa pimpa, boni boy, robo esani, mokile ko mablé, ko mablete, signature. Je sais que voilà kubutu wala kina male mambwa male mambwa nana binate quiconque a tombo qui nana binate so yo le bilan aussi c'est par rapport à quoi
cri wana malema mbwana na ebina ngote so etoye na ba tsungule yo bon tina koma na niveau na lela na kitamba ba ya foko yo so ça moment qui grossit c'est par rapport à quoi ya nani opesa nani otegela nani yo luka batu oyo otegela ba cri vous comprenez biso taba jesa tipo ima ça dit vraiment na changu ya solo nyamuragera na lia mana nyoso mi ko benga mille pourquoi mille est-ce que bi mutako tsa ba res na bancho famaleo na mboko ko nani c'est ça que tu voilà mais tu peux encore siko tonto komi sikoyo na magama mille ba recevoir so ba mikolo zando bokasa mille mille. Ouais, je me rappelle mille. Il y a 12 automobiles sur 1000 150 dans le stade. Mais au cours rappeler, parfois non, le roi grâce Louisi, femme intelligente, je te salue, hein? Grâce Louisi, fanatique non. Grâce Louisi, femme intelligente. Azapena fano, kiwana ya baba, barese bancho photo kota maleo. Ater code marcasin. Grâce Louisi likundu lubev. Etika bango babina kaboui. Etika bango basote comme ça. Barese bancho fato kota malewa. Bokwango to lalite. Moja kutu to lalakite. Simba kotoyo kendo. Ah ok, félicitations, c'est ça que tu peux y guerre. Tout le monde a bien la voix, ils ont raté, studio, mais boy, na travail. Ça dit na travail. Sauf que na longo il pas vieux, ndaki mon abimi na palin, et ba to ça neti ya koloba pe alobi na ye. Abenga ngo turbulence. Voilà. Mais sikoyo ozongi na na kotima na palin, na kuti chambre na ngaki toko. Mbetu kaka ndenge zalaka makambo tu ozo comprendre makambo tu dans pepele donc nazo défendre venanga ngai oze quoi c'est mon père oze quoi zinga à 17 ans demi hein 17 ans na travail na obotamo na ngali boso version na 2005 donc na travail et puis na servi no Congo alors alinga kité talent na ye be mwana na ye talent na ekende ka ndengwana lokola ba nini bite photo zonga palin c'est une salle album non salon na kitira so ina sala likambo boy non so net semaine prochaine on a Lubumbashi wana yo mo oza na groupe na kitira moza libéral tu peux faire tout ce que tu veux ouais au 5 a permission so playback Yannick Bongo ndalinga manga mbujimai na kena salima solo na ça déjà grand. Mais déjà, Kozonga non a kitira. Ils a qui par rapport que monstre d'amour abi on a moni on dirait baisse côté final na c'est recourir na ba ancien nga ba pesanga makampo to mon retour na yo mokote. To mon yo zongi juste na zongi moi ba tumsusu ba zongi. Ils a qui mora moni gete. Moi baisse côté vie ambition na pesa qui stade de martyr fallait à se recourir pas na bino. Ou yo moko mona ke téléphone be ta porte papa ngana ye en tout cas exactement wanzambe moni biso parce que tu dis que kendara ndenge moko na kitira pays biso to ba contre ta sekufa ça dit nga vanda na télé na talibo na moni on zappé check-in chaîne mokin 24 j'espère bien ngo na moni na boduga ye basali gute mission nga rediffusion on est babenga tala vie na yo nana boduga bité to na mois de la femme en tout cas monstre faisons ça je sac na jos dena bazonga na palais to linga bomba la pembeni na yo hôtel le roi mois de la femme faut na respecter ba mère banini on est dans palais na bango oyo a monique alinga zonga na palais na ye nada cœur ouvert na bango vous comprenez donc ton a eu commandé moi na raisonné ton habit c'est mon père na bengai j'ai sepela makasi mba moko atindi batu ba oti la mbongo na palais pour na bakoko na ye pele ba pena ba kokoko bar na ngana ba miliki banini ba loso ma provision na palais c'est lenga plaisir en tout cas dans le village chez Temba il faut na laksa batu ki na linga gayo ndé via présenter na village chez Temba il est bien à doit aller bela ba dollar bani
dollar rebelle. Dollar rebelle. Et puis l'idée, il y a stade de martyr. Il y a stade de martyr. Et pour raisonner, il y a Betty, fallait Betty, héritier Betty. Faire un bête, bien bon, to bête rara deux agis pena projet déjà tant aux onginde. Mais toi, Milicent. Bato no to tangi no orchestre on to ba bête wana. Il sanga animateur nya leginga. Bien bato ba da ba legi waze kwa nani. Ba legi ne lo te. Ça dit to lo ba ki mtonta na prise na ye. Neti migolo fali pour pas deux fois te na ba chant donc mi di kondonosor donc nzembo wana ko megate Elmar. Yo boya esko na ndenge nini et Richard bimisa album na ye oyo ngo to 2 ans succès fou normal makambo donc qui pepele ba mise ba kende poto bazozonga sans microbe so bon biso kese oyo eza âge eza na âge amuke mais na makambo minene et ça la artiste oyo yebi tango zotanga Josi Diena eza so mamozo mona waze quoi to ta la G7 chipoi botele bango compréhension ngai yoyo. Donc ça dit compression ba cri on attend aux autres ba générique on a tout pour l'instant to bina rumba te to bina so rumba to pesa mo lengi mais kuneza magambo to pungo alors so animateur on panzi mukesili apo ya kao na martyr on a be oboa ke le piste po ben on zuma ma fabi on boa ke le piste balambi ozo comprendre et puis to ba animateur ya konga na lipate ba to ayebi et puis to ba to zo na yo ko inciter pour na nini pour nini oyo yo raté na matoi danse nini yo binate na kitira pevi bare se ba chofa to kota ma fimbo ba joueur ba binaka ele comme international bimela bi et qu'est-ce mo so ça la fimbo les autres mona oyo ba partout dans le monde bon yo so que ça non olianga inga menetu ngoli na soni mo boy eza guna yo dame. Mais retourne à bino na culturel. Il y a un moment où sali ba cri wana sikana. Angelo na mapapu. Sungangaye. Wana no ibimi. Mille bien na TikTok. Auto sena maestro Fabregas. Ah ok. Ba cultiver na ba villageois ba sangani siko. Ba sali lo moko. Ça dit générique no salamate kotina rumba muke. Générique mais kotina rumba mo ya ba seconde. Fabregas na père na e monstre d'amour. Matete na matete. Après tout zongi ce qu'on a seben. Tout na na bois qui sou shomi. Déjà vous avez na vitrine. Voilà. Zomo na siko. Donc shomi a bois qui potion magique a bois qui poza pas Fabregas. Eclipse a bois qui cascadeur a bois qui ngana bois qui. Le toki na moment 7 minutes mo me lengi. Taka Fabregas a che tumba ku mena na champ. To be mon TikTok. A invité na biso Barbara Kanam. Na wana na stade de na sali mati tala ba to bula papa Jano bombenga te meto bengisa e to dis eza ambiance ba to ba ya ba osepela est-ce qu'on ambiance on est beau préparer on bonde bozonga ki maman paf juste bien na kei et commis attaque contre cultura jusqu'aux zala na juste azota ki tirate à la leader ni biso de to sa boye ba leader to sa ba leader donc on va se quoi fier na biso to matala bana na basala ba kombo boy animateur monene boto boy do abundana animateur moko boy ako ese pe ba kao faut le adversaire direct à l'époque yo so tay kombo nino yo so lobi pour na Congo awa animateur mo dala kite oyo omeka ata ba janta na no to tanga ba kombo wana ba neko lo ba to on to ba moni ba ga mingi boy ngasko daki ngaso lobi non ngana yaka parce que ton abi kede ya lo vivre la musique yo lo bela redini bien lo bela style nini nde biso sko toza yo tongo yo meki ka bu na monstre boy bu ngana bimi balegi monstre na l'art un millionnaire le seul musicien congolais ça la livre était comme ko ba million kota na internet au monde bon songo na obanga neti nini wazo ko gérer mboko Jérémy Pemboko bois pesa poste makambutu pourquoi makamnyo so hôtel kana mboko des autres yo mba matanga to leki awa isa na kata mboka oyo des autres de salami tomba pesa ba responsabilité rien pour atamuta maele ba nous so ko balance tina ya S-Gov de la sagesse na yeza pena ba mission mayele loye na Congo kabimi site ya ko isa na ba passer otala ba mission ko blaguette ba mundo abenge monsieur Google na wenge to ana ba Blaze Bula te
tout le monde se bat on a fait c'est les boules ingénieurs, oui. Mais moi, c'est mon tuto à Yébit. On est en direct avec Jessak Chipoy Nyamunagera. Kende à toi encore, directeur Yannick Bongono. Pourquoi pas Ananou Mokoko depuis Paris, c'était rouge, je te salue. Je suis avec. Je traité mais je fan Nanou Mokoko. Jessak Chipoy là. Il n'y a même pas 4 jours passés. Ferrego, la geste de Niance, a perdre petit frère et créer ma cambo belé. Tout mon grand frère n'a l'équipe na télé, aller traiter le royaume tout, aller petit frère nae, bino tant qu'artiste, tant que vous avez peut-être un message joana. Ma cambo l'équipe belé, koto mukunabi ke ba botola game tout. Après mutage kufa, bino tant qu'artiste. Bon, muto sa kufia. Commentaire ni c'est tout ça. Puis à son âme, bâti gamoli moi qui gole pe manakimia parce que c'est salami mais c'est sopani. Et puis ma famille bato ko tandeni. Et la logique mutakufaka mutabota makaya. La logique. Ceci na bisoka ndé alayi pour tout le monde ba image mususu même na matanga. Ce matanga dia ba ko la liste. Vous sur la liste à Lola. Vous pouvez comprendre, ça fait mal. Nous sommes les gars au Congo, à Tamamane, on va faire une liste. Tout le monde va faire une liste. Wazepa, Koyate, Banane, bon. Tant Bino Penakiltera, c'est vous. Et toi, tu es une bon, c'est une liste. Babi Goya, Matanga, tout est bon, Yandé. Tu as eu sa présence, parce que comme Abouzo, comme Mamé Belé, et puis tout ça, insulte. Tout ça, c'est quand même dans la vidéo. Il y a petit mot qui même dans la conférence de presse Nabiso pour l'ambassade des martyrs à lobby a fait insulter Oyo. On te va reciter tes bateaux, va conduire après ça va respect. Insulter Salami, qu'on continue au fin président Nabiso Félix Oazé quoi. Au moins Nabiso doit cultiver. Que ce soit la hausse ou la baisse. Nabiso tout ça un musicien, tout ça un musicien. Et l'on a ce comboté. Biso ça la boulot tout c'est pesa bato ah to préparer sur banzemo va DGRK to ko ça chaba na biso vous comprenez donc tu en abisoté sauf que collègue na biso mon amai na biso atiki biso pas ces na motema passer na gigola tono sur la très bien sora morning ando ya manga fort vie ndeni ni boy na boy ba kufi ba c'est liste bino bo kenete. Mais là, normal, et puis tu y parce que tu y puis comportement à bateau. Tu es comportement à bateau. Pourtant, tout le monde qui place on a qui bouge au baiser. Parce que tu vas t'activer. Tu les lis quand la musique, tu lis la musique. Moi, on a qui est malade, et c'est tout. Mais ça vous a dérangé, ça les bino peut pas si artiste moi à Koufi, bino, bon, bah check bino boyate. Tu vois ça la biso logo te pe ko longola biso logo te on est longi kombo ki ça c'est pas qu'on dit gigola mambo sili revenons à notre mouton toujours misiko mambo sili mambo olele sili te mangama boy na beta musique ah si ko beta musique au lobby to lobby au fingi to fingi mais boyo quand même pas spéculation pas batu que les lots pour traiter bino déjà n'engagement on a ba wenge ba jibena ba wera boko beta stade de martyr te bino mo pe comme la bino biso to biso le préparer spectacle na biso bino sko bo na plein ah engelo bani ben oui la logique c'est normal c'est simple nanu mukoko landela pe na marambo est-ce que tu vas na fête. Bon, non, ça va en fait. Ça fait 50 invitations, mais sur 35 bails. Alors, 35 bails, on a un débat au CP là. Bataille spectacle, na bango abi kebino boya kiti bo rater. Après, on va monter dans sur state, baninde zala. Vous comprenez? Après stade de Martyr State. So yo kama kitira pour mon te non comme te on a bokenda. Et puis on kitira on kende poto. Les lotés. Mais comment? Et bien, tu les bébés. Mal mambo déjà. Tu as ba série te kenda kaisa kado ça ma. Tu kenda ba poto ba studio. Mais ça serait peut-être la première fois qu'il tirait qu'il est aux États-Unis. Oui. Bah va j'ai rebellé. Il va habiter photo bête en homme stade bon to bandas comme on a biso, il va tourner na biso. Et l'entreprise. Ouais, je sais. Et l'entreprise dans l'administration na Makambutu, bon on boké c'est monté à quartier.
Wanini. Pour les longs de tous les terrasses, so côté na banda, so les 2-3 terrasses qui tirent au bêta. Et c'est normal. Alors bateau boyana bazo batin, boni bon maël eta. Talara biso. Donc ba comment biso to na cultiver, ce ko bato maël. Bon eza wana bet. Boyi ko to yamba ko me beti, ya ba ta ko muto wa maël. O wana ba maël. Vous comprenez? Il y a le baba mon babi dans sa spectacle na ko bi combien de baba boya. Mais je sais que tu peux tel que tu es. Ah c'est bi kenga na mona masina. Ouais, les lots pour ça autant ça stade wana faut ça la carnaval na chango. Ah. Faut les gana chango, parce que chango anga. Bosko bana chango nga mosko na sala masolo ba ya tata yumoko. Tout l'orchestre bêta avec bêta stade. Ba les ka chango. Faut les gars au côté njili ou les kiwana. Tu te rappelles na star hein? Tara ba guess mawete. Bon ça la pe na stade. Té. Invité na biso bazali Barbara Kanam papa Jano Bombenga Kofi Olomide grand prêtre vena so Bogar na maestro Fabregas. Wongede. Hein? Jibena wera boy. Te sito sel ko. Sito sel ma na biso. Sito sel ma na biso. Et on se retrouve sel kam nous so fo batunyo so baya. Té mais quand même déjà non comment dirais-je stade de martyr. Je sais que tu peux doyen na maramba musique mais tu yebi marambo stade de martyr senga. Stade de martyr pené senga 80 000 places remplies. On ba couloir wana so ba vandi na ordre. Mon ani souté ba tu na pelouse. Il y a un stade de senga. Vous êtes déjà prêt pour SB Kolo stade on ba vita imana. Yo kasi match na so vita sala appelé. Non? Te biso to biki to sali to zana ba spectacle na biso. To na ba spectacle na biso. Héritier na beta stade wana. Ana liste te ba beta stade. Ana liste pe na boma kitoko. Goga. Na boma kitoko, nzembo kitoko. Et puis mon orchestre eza na stabilité moko non. Na âge na bravo. Nous comprendre. Puis na bata maeli. Ba spiritation. Nande pena bozala na héritier Watanabe ba featuring na Peta venanga wazeko. Nde to monara bayemba pena. Ouais, bayemba. Nde to monara na ba présidence, au moni pena S grave papa chéri ou ranson mais comme à stade manifestation na bino munene bo bengi bango. Te bo bato to bengi sana baza ba lapin. Ba pega ba. Kasi bon to banga ba c'est important. To bengi sa bo kese nyoso, non? O ba yo wana bazi ambasima. Ba o ba yo to yo wana. Vous comprenez? Biso kutu na ba manze msusu o tanti ba to yembela na msusu mama chala mona tanga kufi. Mais via benga pe ba msusu ba yana ba moteur. Mais o ba ya ba Blaise Boula ba to yo mona nze mama chala mona. Et c'est normal. Likambo komela yo tongo midi poko il faut zonga logique et ça makam. Mais surtout comprendre to ya abenga yi bato to tanga ba kombo ba ya te ngwana bino pe na makam na benga ba lusu. Eza ko pona bongo te. Biso to ka ba rankinete biso to lo ba pa mpamba te. Pour te bi to za poser to za pepele. Omoni muto azo pola comme lo ba trop. Biso to pola te biso to za kitira pays vi lokolo loboko. To bota na ba wengete to bota na ba nini ote biso to bima tara kitira. Je comprends. Dans mon doigt pour l'anda comme malin sur l'agitation, bah mon belé. Biso dans son normal. Token de poto, token de louosi, token de thé, tout ça kimia. To garder toujours bande. Je comprends. Déjà on chute petit à petit vers la fin de notre émission. Une question de curiosité ça avant to kabonana yo ezake. Je sais que tu peux, je sais que Bolanda TV la fois passée na vanda une écran ngai moko Holanda. Ba yambagi kuma na chante pas confrère na ngamoko. O kombo ya Félix Wazeko kotaki machege non botengela ngai te ngana kulutu na musique. Mais de voir qui tira un orchestre assise mutavande batangile komona etenga na kubutu na musique bino tanke ba oya kiltira ya batumso Holanda te ya ba mamusu ya ma Holanda te marambo waze kwa sena mboko ye mutona na sali yango te muto yo tangi kombo man na chante na sali yango te yesa mewa mise na poto na mewa mise na poto te
makambo waze kwa zana ngo ba biloko ya zana ngo na makambo waze kwa salaka ça n'a rien à voir bato banda ba débat na poani kozala ancien na yanto biso kitira PV ba wingi na mikolo nango mais le bité ki boleki na makambo ata makambo na ye wana ya landu blagité wana ya landu basaka ne ba j'étais Félix waze comme quoi bongo monera no zo mone wana mamuta makambo lelo bwana Koffi Olomide tout le monde a juste dit na check makambo tout ya kiltira et comme Koffi Olomide ne mtope sa mitindo Koffi Olomide yana omba na kati ya studio omba asala ba témoin pour président Félix Saemba. Non, même pas Josa frère nanga na linga vraiment le makambo na été parce que ala meilleur ami nanga peut-être alors se sentir dans mon thème bien dans ma camnae alors même nga ba collègue nous savait que beau qui peut être yemo quoi dans mon raisonner conseil na opesa ka Isaac à ça la tamo 2 ou 3 pistes mo ba que la biso to yo ka musique ça n'a rien à voir et vous allez bien te qu'il est sous abanda suko s'adresser donc soit travailler à évoluer soit on s'adresser sous la perna pour voir quoi perna à m'attaquer alors ils en ont musala punda à te expliquer ba tundenge ni ato to sali makambo na biso to leka na makambo na to moni boye to mo qui les comprendre raté mo qui les comprendre alors papa yo faut travailler bien mutunanga faut travailler bâtiment générique mon rabeti sur dans moi des chansons tout là et vous allez sous grand garçon et vous allez bien vous retournez na suna maman papa banini boy donc après on a raté qu'il est boy na parce que tout ça famille qui tira pays vie tout ça famille quartier latin donc bisoto ba fali pour pas vous comprendre tous les cas on a quartier latin net on va qui tira pays vie na kama mbiaka na kata qui tira pays vie. Alors tout ça de la famille na mona ndeko s'adresser na ndeko na ngata la boye na boité ils a qui conseil on encourager ndé à bosser dire à boire à moi biloko na télévision vous allez quand garçon c'est tout. On est arrivé pratiquement à la fin, je sais pas si ba programme ezali ba dédicace. Oui, programme ali d'abord les 14 mai au beta izaba avant go stade les 14 mai au beta na stade na village Chetemba après le 29 au beta na Rotana. En Rotana, après on a trouvé ta sonde l'été. Petit stade de martyrs, après stade de martyrs, trouvé les gars sous na Congo et Sengo officiel pour nous expliquer bah tokewapi tout ça la boy. Donc na pesimbote na Yannick qui ni à Rombox, acteur à film et Benza. Yannick qui ni a toujours et Benza, acteur à film. Na pesimbote na Ben Sumpi na bo sanité Patrick Malumba CNSS Patrick Malumba na pesimbote na Glody qui quoi les financiers na bo sanité Yannick Bongondo 4 femmes bali directeur mon directeur na pesimbote na Golbi Badawa batonanga staff badawa bana changu evenemeza les 12 bisotu tola tarabambati mutala taram liputa zati mutabangisa muninga te et puis mwana na bino a changu tozamwe belé ba petit na internet pazawana ba solise na biso tozabane belé a changu otorobeta wana na stade martyr alors bozala bino nde bosalara bon qu'est-ce tout ezala na ba stade martyr wana bino boton ça quand même match à vita imana bino boton ça parce que bobenga ngo chine popi to benga ngo chine populaire et puis na tirala ko décevoir bino te depuis nazala jesak nazala ka na bino na changu soki na longo awa na Congo et Sengo awa na kitimba la moko changu Petro Congo donc nakoma na Petro Congo pour na cha base wana pour moi minduki ala wana pour so mekika to buki ka poma njili yo le la abi vous comprenez. Et puis avant au sala carnaval on était bisoté avant ça la carnaval faut autorisation par an mais au côté tchang ndeni faut bato tchang ba batambusa
yo ka tokoti quartier 3 kota njini nzoka bubu ki matina quartier 13 una ubunyi nzela de football ki son nzela talo olekela obimina en train de liboso kota Sébastien alibu oyebi quand même bato ba sala carnaval mikoleya obi ya on a lobité siko moi toko siko na changu toko siko na changu ponga bato bafinga vie na colère na le 20 juin Ferregola na carnaval na changu j'étais nga makambo wana na bien moté mais phase auto nga makambo yo makambo wana na ebité faut les canons na kije moni kije ba benga ngonini entre ya njili état major tobina yo basaka wana na coin so na pesi ordre na pesi ordre nga na pesa ordre kuna so na bité bolekisa ye mokonzi ndeni ngande mukolo changu egate bavena nga shai bavena nga poka dero batikela nga charge wana oleka ya oleka pour mtosa carnaval oleka ngana lobi ngai faut batu na pana nga kaso batu no lelo Ferregola olingaleka na bifu batu na nga kasi makamboleka amana avant na sala émission na lekino na bureau pa mu directeur faut les canons kuna oh yo ni wadenga mukolo changu to ngana yi eza kasavu bute eza ngiringiri te eza matonge te eza changu yana bato bayokela bango komeka te oh soto oyoleka na changu olobani po bakolo changu baali ozo comprendre eza Congo oui mais mutamta na coin na ye mutamta na coin yuma bina ate yuma tala kaka yoko isa porter monnaie noni valera yuma bina ate moi je comprends c'est yankia bimaka yankia bimi yo katito ba finga ngaya je saki yo mwana masina ufingi mwana masina tongo fingi mwana changu tongo fingi oh natala ba fanatique ba orchestre moko boy mwana tanga kombote yo mwana masina yo tongo zo de mwana masina melo ba bondela masina po ba getonza stade ese kasavu be gogoto etonza stade bia bandal ba mukie wana commune wa mike bakabola bango ba katikati to bi Chine populaire ndomo na kaboye au même musée Laurent les pères tanga yabite bateau yo 3 mois ba futa maite ba futa courant te pas ebi valeur na bango vena biso tsone ataka fier inga sani ye umasina ichina kiungule maluma pangi ah bana changwa bi voilà tono baka bana masina totelema sila uka mema bayoka kabiso siko me tongo koma na kwete mwana masina moko boye yo mwana masina ça va ere siko bana masina bakoma na Valérie yango era stade de Martin oh kasi ere on yango ti yuma bina ate na loba bien pono bana moi sitala ki mobangia mama nae soki mama na loba mingi pa no loba mingi biloko na obeta yo oyo to tunana to beta stade to tondisa stade wana bato oya bato baya te poani po bino boleki biso bino bana animateur wa G5 ya ba animateur mo gabari akana nzela minu abanga ani makambu te nga banga ka nzambe na banga ka nzambe no lungo kanga nzela chang mais na lobaki obi yaniki bongondo ne to beta lisolo moko to no beta na nga sala générique mano benga o manjili. Ah non, je me rappelle. Voilà, to sola no be makambo. Moni manjili wana, so na kiti bona ya mona fandi wana. Espace moi qui to batungi wana. Bon, batungi su wana. Te nga so na vanda kuna te, ngani ngami boko ngani ngato ba bua tu ezalaka banini. Yo mona te me ba clip na nga zalaka ndengwana. Ozo comprendre na linga osala man bokoko na ba petit na ba vanda ka wana to vandi ba la velenga sukar to solo la tala ma solo vie to zala boy na boy vieux to pesa biso ka valeur mais valeur a chango bana ga tango be venema ya mwana yo polingo kanga utango te il faut monitor nyokota na mboka ya bato même fali pupa tango sala carnaval benga gezma wet mona wapi mais comment obelisa biloko sebela te gezi yo fozala wa tutambola ezaka bongo yo koti na Brazzaville boebu omeno olukino romi oyote o vivre ndeni mboka na mboka ya na makonzi nango. On est arrivé pratiquement à la fin mais question moko Isaboy ba ancien ya ba orchestre le roi Ndé Ferregola
auto sangisa baninga ni basali dynastie bino pe beaucoup raisonner le moins bon yani ya di ke bosali pe dynastie na bino bas bosangani penande ya sangisi bandekone basali dynastie sangisi babil baseleo nani JDT siko etali biso na nini tena tuni soki bino pe biso po na nini to sala ka maka biso sala makambo ba sala te biso sala makambo ba sala te to sangani après to sala nini neti oko pesa ngomboni te wala kombo utapana bino te ba cultiver pe te za makambo te biso to na tata bomoko mama bomoko biso to boya présent na biso te to pesa ke toujours moto akoswa azala bien soki ye moko alobi ke ndenge eza boye je sak naosala eloko moko nayamba bino tosala boye tokosala fu makambo oyo itana opana ye moko mamo fo ita pa papa au moins tobimaki na ndako sous bénédiction ya papa omoni ke makambo ekende bien te mais siko ton tozongi bakar banini neti sikoyo Patrick Mobiala USC Patrick Mobiala merci maman na Chevrolet. Vous comprenez? Maman na Chevrolet, je sais que tu peux y aller. Donc, après qu'à stade boebou, on a dit bon, abisano musala. Bon, c'est côté na maïzoya. Donc, je suis dans vidé qu'à stade boeba pour les 2 août anniversaires. On fêtait ce que les 13. Pour ce tomber les 12. On fêtait les 13. On fêtait ce que les 13. Et aussi, ma papa, et si m'bate pour un assurance où t'as biso to solana nzambe. Nzambe so apesi ya kolia, apesi na appétit. Apesi biso déjà tout stade on a c'est trop cher. To sona Yannick Bongondo. C'est trop cher. Instrument, lumière, makambuto wana. Et où t'appelles à Libanda? Sans producteur, to beta pa Olympia sans producteur. Je sais que Anne Loco, mon boss, mon quoi bongo Angelo, mon koga rotikani na Congo. Atiso aboya ranking, mais balukela eka ranking. Des fois te alors na bino bien bosala zuwa te loko na kene bale mais aussi ça manga maite mais bato tomboka kaka aza artiste munene ya mboka na biso o ba konzebele ba respectaka ye muto a respectaka te ala nyama muto a respectaka ye o a respecta Félix Oise quoi te ala nyama ko pour yo mutande ngona mayo ke boya ye mutande ngona ama ele belé talaka fe na biso quadra yo comprendre que te leki nango akaleki makambo talanze muloko au pire hein ce biso ba petine net nga boye ya yemo lo baba so na bota bana nyoso ka lo wa yo mbele na ebite ozo comprendre wa yo mtu respect za makasi na ka yo nde mtu respectera makasi te na respectera makasi pona lingaki na mingi parce que na ajo na zaina ngo muke lelo bato bakomo reconnaître bazo mona ngana nzela belanga jesa chipoi grâce ya papa wana Félix Oise quoi soki lelo naza mutu tapesa ngambo te surtout fali pupa jesa betela na babilo wana bani vous comprenez donc il a grâce na ye alors to lengela bango to zana bango bazesu mingi te attendez wana même lelo batozo bo ba Koffi Olomide mais est-ce nanya on Congo aleki Koffi Olomide na répertoire raté ana ba album ya ko sakana te est-ce dans Congo na black ndako sa album lokwa ba vie 12 na ko sana nini ampona jouer manzo lokwa ba chatu maman na pe boye muto ma Koffi azo seka tant ba légende nous sommes comme légende dans Masamba. Vous comprenez? Ok, muto avande ibi makambo bi mais comme mekata vient na bogar. Alors photo linga bango mutu na aja ya vient na bisona barumba lokola banzembo lokola ba lidor. Ya facilité. Vous comprenez? Biso to ndima comme commissaire Petro depuis quand on a commissariat parce que kobeta na quartier latin il a facilité quartier latin où c'est le moment où non c'est le moment na ba quartier latin où il y avait kachaka après ba fali biso toye
so comprendre nayembi na vie na nga chez Lamputu nakutana na Montana na ndo tala mona ba TV ba vie na nga ne to Montana me nayemba ne to voyager na pe to beti ne pe Zénith to zongi laisse tomber mon frère Congo ba ignoraka batu ya ona loba iloko moko bondi makape batu lelo bo entretenir relation ni na Bill Clinton. Oui, après ata collègue nanga so to mona na nzela to pesa na mbote to yamba na route fort ya benganga mona mama kulutu na bango c'est moi fa bossa neti featuring salimate te lukandi mutambongo mutasi makamone da Yannick Bongondo katefa mugali asola nano l'insuspect Eric Mandala koya nalinga kuti so après stade ce qu'on solo on est na millionnaire monstre ok non solo ne pèse atala na kan pèse tilanga no ringi na mutona betika ata de biloko voilà et beau c'est le Oscar te ya ozela mbalasima po lelo mutu na Congo moi mutu na Congo azaka na mutu na yo na nani c'est le c'est mon ami donc to la bien voilà na clan maison mère bonnet na BCBG so ba bossa featuring mais tout m'a déjà na ba jantat ba c'est mec yo c'est bana ki boyebi kaspa to le pasto yo kana solo yango na ti ndi pasto kabwana moni yo ojaka tembe moni yo c'est mec yo pasto kabwana ale pusona kuna na vanda to vanda match sila yo kana solo place wala et puis biso ba servant to beta animation à 7-8 minutes des animateurs on a mososo beto mais le logement 4 minutes on va sur 5 animateurs parce que mon pona yeba yo non yeba ndene parce que ba vont pe kokona bogola ndaka be ba vona biso kaka vous comprendre mutaki na moi eloko bien Bercy nga Bercy na kina feta ba akina moi animation mo ba ndenge na ye na se pelande à travers Super Wata amata susu bendela Wata na ndenge ya animation quoi parce que Wata beti générique et comme goya mais boyebi ke pose à la stade du Martyr nani Bercy oui ouais bino ça m'a beta abaga osala et ça m'a beta asa mona boya bimeli wa muta les amos bo sikone ba animateur wa Bercy libanga yo Bercy a wita wapi Bercy a wita wapi aita na kitirati apesi moi comme no orchestre mususu aleki na maison mère mais pas oise so yo boya oise ko na likamni yo ba Bercy aleka pe pas faire rigola yo tanga kombona trop ngaso no linga na makambo wana te no yo le micro ba tupamba na lina ba problème te na lina makambo wana te Bercy a wita wapi mais ça peut psycho ya leka kaso na lobité so isko oise ko za ye logo te yo ba Bercy ndeni donc pas salabasa yo sangana te babiso oyo umuntu wabenga oloma nyama ngai sesaki animateur na munene na Congo ndasala ngai wana tata na ngai wana abundisa ba animateur ba orchestre o tout boye baka tout lelo na rage sac match sila au vide je sais que tu pourrais na lo ba trop Théoloba trop te olobi marambo nga na tuni yo répondre na répondre bien quand même kitoko et puis sans jour te po to mo banga biso to beta stade to boyo makelele a boye Junior Mubula Kani je te salue on veut na plus mbote on est arrivé pratiquement à la fin je sais que tu peux y ba dédicace na ou rapidement oui na pesi mbote na Emeline Zemba mama muziki oya vena nga tous pepele mbetolo mama Emeline Zemba Jean-Yves Amical ndoya mona nanga Yves Amical dur baba lobini ni kuna na pesi mbote na Michel Mbaka na Lubumbashi bozamo ebele waza na besoin contacter nga beti plus 243 85 480 245 je répète 085 44 20 245 bobenga na numéro wana to solo na to pesa na ba idée biso to sala ba stratégie ndenge to kona na nzambe postade na biso eleka kitoko toza na posa ya makambo ebele te boye te obeti olobi osali boye mais biso to finga ati ok mais fan na op Ridi Bonteki les grands caméras Ridi Bonteki biso ya na sadit Ridi to kana bongo ti ya ozana stade déjà
bata given maison given na wela on va polo. Et là on va polo. Mais rapidement sans pour cette invitation, sans pour sa carte de visite, il y a une maison given na Boto local 54, on a pour sa t-shirt ba comme on ba chelongino, la seule adresse c'est given. Na ba invitation na ba invitation on a le roi Bible. On est livré invitation. Donc faut y avoir une maison given pour passer longo, ils sont sur Botour local 54. OK. Maison given so Kotswana au mona directeur Yannick Bongondo. OK. Et puis so ba pour la stade given à Salango makam. Ah ouais. Qui tira sur given la Salango na biso tout le monde en ligne. Ouais, ba t-shirt ali mais logo eza likambuya nzungu ma famille tout sur la pena directeur Yannick Bongondo pour na pour tomber à 2 heures du temps. 2 heures du temps? Mais oui. Il a 2 heures du temps. C'est Marambo qui tire le mais c'est belé. Rien que 2 heures. Ce qui a été mitalio. C'est au bon de la moutute. Donc, tu es loin. Ouais. Et le Wana Gaya. Bon, c'est un bon promotion. Bon, Angili. Angili, au de l'empêche sur des parcelles. Il y a bien payé dans le coin. Comment pas on Gaya, bon, on a vraiment bon. Moi, c'est le roi d'un millionnaire. Talaka Angelo, moko to tigani na mboko. Vela ngana lingate mutuma asatese na ina colère banyame belé. Mo banyama ontoye ba plus bango. Te mona na uyo yeba bango te. Nga na yebi bango te. Ebi yobi kimia Kabila nango ex président na biso. Nango talika ya sekaka. Na beta bango. Na beta wakara. Dans les palpites de sala bango. Et puis bato apola ba on ni mate ki ba apola. Blagité. Et puis biso to beta stade to na ranki na mutu te to atema de ngodi ma ya kokita to beta stade biso. To tshela bino kala zate. Et puis mbule beta te pour to zana out. Donc eloko donc moi donc makamto. Les appels à stade monte mbule beta posaka ba le 24 juin ba août ba juillet. Question to lobité mais foute okana solo. Foute okana solo. Obligé d'état lo ba eloko mo mulopo ya Jackie aloba bango bakantsa ba leki biso mena nini onga mitunaka na nini ah qui tira dans la chanteur tout on va voir to yoka na mboko ba chanteur on a tout baka kuna na kiti ba yimba te pourquoi on dirait aux espaces belé dans animation tout ça les programme na biso donc toi na biloko den to sali ba pa na beso baka to de bana balo baba yoyo beni bana balo ka kwanzo tika bana basoni makoko yoyo bongo bale na tika na kanda ko kanisa ba yuma nyoso soso na ranja ba pese mpuku na ranja banya we bana kini luvutula maboko bese lyombo topina kutukunku ona start bakumiga yangu zamari mambiringo ketenga kibanza oh mare ah on a et après ah skoputaka et après mais générique yango on sauté déjà yo mona dangila bolu chipo yambila moto no tika mo loketo yangalala mona bango misu bosko bina duyo sko na salo kango bo omoni ke bilengine ya côté na biso po bazana ba générique te o ebele ba que c'est belé baza oyo ba betaka te ba blo afo mutu pe o boka oh kasto ba ki ba tergo de marque asba manzende kuru nzende manzende kuru fumutu ezete kaubenga kisebete ezeta ata yumu kusiko ozo comment ça dit on a bilo no so to ko beta so te ene ba fimbu to ya pezala na bilo wana nyoso e ko beta mena 2 heures du temps to pesi ba inviter na biso ma espace stade montabini sécurité assurée tous en ba sponsor na biso tous en na chaîne mo Mandiku télévision et soutenir vraiment Mandiku mtozo image azana makambo baza ya za ona mingi pona promotion pona ninga stade ba publicité ba mamwe belé ba sponsor monsieur ezawana biso to préparer ça dans so calmement puis tous en tana biso nanu to ala tala biso donc il doit être tali bende robima tu sauves la stade tes stades ils vite na ima na ba mazembe na ba léopard vous ne voyez pas que bino ndire kaka biso to za na tana biso de ba tumsu ba na tanda sute te biso to na tana biso ko préparer parce que to sala na biso na ndenge ba cultiver ndenge ba tamayele na ndenge ba to mitu salaka
biso d'abord qu'est-ce que tu vas finga tu pas pam batate biso tout ça la biso na ndenge ya ba cultiver tout ça là on a tout droit tu bi qui te préparer on y fait pour les gars bien faut ba ta préparation avant organisation ça la kitoko ndito ça na biso tu annonces ça déjà na janvier tu obeta stade si tu es dans août tu dis que préparer malem tu préparer non musala ou te présenter devant les gens après ndé o makamso otika na sima tant au bique to ya nana o ba kitira pe éviter so ba to ta est-ce que bon ça la plaît oh depuis nous ka dit so te bolamba te bolamba pourtant la belo na betelio a sans musique mo bina déjà kasi ba na besoin ba mona biloko wana toi na chorégraphie mon to be mo Madagascar toi na chorégraphie mon en fin du monde toi na chorégraphie mon to be mo krou wana bino mo pesi ba Corée na bino ba kombo mais elle ko seli générique ezanga kombo te quand ta sala ngo vient na soko d'abord ezanga kombo mais biso tout générique donc chorégraphie comme on a fait ça pourtant to ba ko monter concert wana tant to sala biki chorégraphie krou ba komi na sem bien couple yango yo à Madagascar fin du monde biso victoire nzamba côté na biso. Ah ok, on est arrivé pratiquement vraiment à la fin. Clin d'œil à toi, Joseph Chidinda Blachi. Joseph, je te salue depuis Philadelphie, na Issa. Pourquoi pas à Nanou Mukoko, depuis Paris, c'était rouge. Je te salue. Pourquoi pas directeur Yannick Bongondo, Midi Bonteke, Berliv Namete, je te salue aussi. Je sais pas si il y a quelques dédicaces sur Etikali. Tu vas dédicacer, tu vas bien vraiment, tout ça, la stratégie c'est belé. Venanga ben sumpi, tout ça les belé vraiment, tout ça les belé parce que avant c'était déjà TikTok et Zobima. Tout ça li ba cultiver na ba villageois, TikTok et Bima. Et on dit quoi accompagner biso. Aboma libala azwa libala likolo ya TikTok. Aboma libala azwa libala likolo ya TikTok. On a créé na yo. Te on est a créé ya Shomi. Bon ça biso mabea nelo. Ngana yeka kana 1000 na Angelo. Net 1000. Te pour ça au moins juste on ba Angelo na mapapu sunganga Yesu. Changa mo bilenge. Na peso ka ba briefing. Bendagarato. J'ai dansé à Tremblant. Attends, pour ça, voilà. J'ai dansé à Tremblant. Monstre, ya bolingo, je danse à Tremblant. Je danse à Tremblant. Nazoboaka nazolengaye, nazolengaye. Na malembe nyoso, blesse sisa mabele pete. Blesse sisa mabele pete. Yo yangwana. Toza la biso tout dans stade. Okay. Tobina je danse en tremblant. Grâce Louise, je te salue encore. Je sais que tu pourrais. Pourquoi pas Espé la Lyon, ma concert, je te salue. Dans mon présence, non, ça va bien. Bien. On est arrivé à la fin de notre émission. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao, ciao. Invitation mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali Mona Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo Mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinote. À Tchelibinope promotion. Ngolé à Pamba. Maison divine. Badi Ngamboka Boete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.